ngonga kopesa bino basango na kota lingala ebelemi batata ba mama bokota pe bofanda tango ngo Mag FM Tofongoli basango mokola lelo kuna na ministère de défense bisika nini délégation chinoise qui reçu et par yemoko le docteur Gilbert Kabanda Wazali ministre de la défense pe Chine et annoncé bongo aide il y a 27 millions de dollars pour la construction et réalisation à projet belé na we talibongo domaine sécuritaire Bolanda. Beaucoup qui déjà comme on a bambou mamalamu ya grande campagne oyo ezali bongo mené et pas ministre de la défense Gilbert Kabanda na chiquet politique national pe na voie diplomatique oyo ezali ko salima na échelle planétaire na yango azali ko vulgariser nouvelle politique ya défense oyo ezali déjà koningisa ba donné na yango le docteur Gilbert Kabanda ayebaki bongo na ko lancer ba perspective ya nouvelle politique na ye pour na ko bongo chantier ya grande machine na yango azali ko solliciter bongo ba contribution pe apport ya ba partenaires étrangers ya mboka Congo na yango atalisipe que Chine azali bongo partenaire ya longue date ya République démocratique du Congo. Ministre de la défense ya atalisi ete et comme ici autour ya mboka Congo po ete yango e ba bongo na ko réfléchir na we etali utilisation ya mbongo o esengeli servir na financement ya ba projet belé o etali développement pe mise à niveau ya armée congolaise. Nde na yango esengeli bongo balancer bongo construction il y a nouveau bâtiment ou ekozwa bongo état-major général pe formation à ba personnel médical militaire mingi ba minganga construction na Kinshasa hôpital militaire moderne pe na laboratoire ou esengeli pona ba militaire na biso pe formation militaire congolaise na base ya Kamina. Ndena yango démarrage ya misala yango ezalaki annoncé par ambassadeur chinois ou ezali ko rassurer sur place était nouvelle politique ya ba constructeur chinois bazali déjà en œuvre. Gouvernement provincial et bibongo na ko sursoir ba décision o bango bazwaki pona ko démolir banda ko nyonso ezwami na rivière Funa tozali na commune na Kalamu. Et Salema qui lisusu bongote comme annoncé par les communiqués officiels ya hôtel de ville de Kinshasa qui esengela ki babuka ba construction anarchique nyonso o ezwami tout au long ya rivière Funa na tronçon nango compris entre avenue Lombo Makiadi ex Bokassa kino boulevard Lumumba tozali bongo na commune ya Kalamu ba konzi ba fandi pe ba réfléchir ba lobby tokoki quand même ko buka banda ku ya ba yike boité et sengeli na yango tozo ba mesure e ko sala ke et soulager ba parti nyonso na simana yango hôtel de ville yemoko ayaki ko revoir ba mesure na ye payé à sursoir o ezalaki bongo mesure prise en avant nde na yango alobi akobuka lisusu te kasi ye akosala bongo nyonso via le gouvernement de la République po ete baye babongo na kocha en œuvre plan d'action o eko aboutir notamment na indemnisation pe expropriation ya ba propriétaire ya banda ko kita to kita ki sur place ba yike bazaki na esengo pe bango ba lobi boye. Merci premièrement on a ba konzi nde ba réfléchir ba zui décision ba bi ba kobuka biso lisusu te ba kozongisela ba baya mbongo et puis ba ozongisela ba mbongo po ba kenduluka bisika ya vanda. Premièrement il bosse na pesa na gouverneur de la ville merci bisika zalinza mapambole vraiment. Nandenga charger makanisi. Zambe alola abakisi bakonzi na biso mikolo ebele pe apesa bango bwanya kotambusa biso ba peuple biso tozana lokola bana epa na bango. Lokola balobi bakopesa biso misolo to somba na bisiko biso moko tokolinga eza malamu papa na ngai. Esengeli to rappeler awa ke kobuka o bakobuka banda ko ezomi na rivière Funa objectif na yango ezali premièrement na projet ya Kinelenda pe ezali mingi pona ba travaux ya protection ya poste ya société nationale d'électricité SNEL na mokuse po ete kuna ba inondation ezosalema mingi. Processus électoral les ali kokoba na ville province ya Kinshasa pe na yango Mag FM accompagné ki mona mboka Miltonine Tumba Ngindu bisika nini akenda ki bongo ko accomplir devoir civique na ye. Enrôlement ya Miltonine Ngindu Tumba
ezalaki très mouvementé et epai wapi moi ezali kobeta kasi lokola scène ya jubilation oyo epesamelaki epai ya bamilitant balakisaki bolingo mpe bondeko na bango mpona koakompagne ye na ntina ya kozwa carte de lecteur na ye. Milton Itumba oyo azali vrai soldat ya parti CDD oyo ekumbamaka na maître Pierre Tembele Mayeta akendaki mpona koremplir devoir civique na ye. Ezalaki nde opesi mbwambwa boyi epai wapi population ezalaki mobilize mpona cause na ye kozela ye na route mokali esika wapi bazwaki mokano ya kokompanye moko ya bango lokola moto moko bakei koakompanye oyo bango babengaka Jeanne d'Arc ya Tchangu ndenge kaka bamesana kobenga bakisela ye encre correcteur. Mobilisation tous azimuts etikaki Milton Tumbangindu indifférent ete pona kobakisa maloba na ye na ntina ya maponomi pona oyo etali enrôlement. Tchangu nabengi population ya Tchangu mobimba boya kosanrole bosanrole pe tozala biso nyonso na nsima ya mokonzi ya mboka Faci Beton oyo azwi likanisi ya kosala ete Congolais nyonso ayeba koleka na kati na maponomi. Encre correcteur ya Tchangu ndenge kaka bamesana kobenga ye atalisaki na bamona ndenge abotama mpe akola na kati ya Tchangu bayeba na kozwa ba carte de lecteur na bango mpona kopesa chance na président de la République mpona kotindika puissance pe mopepe asika na gouvernement ya République démocratique du Congo. Tosimbake au cadre ya parti oyo ekumbamaka epai ya maître Tembele Mayeta azali kokonte na soutien ya base na ye pona ko remporter main plus haut ba élection législative ya 2023. Tokiti na société pendant hôtel Sabino Awake na ville province de Kinshasa prix à transport et zakanango fixe TP surtout nawe talibongo tukutuku to mesana ko benga bango bawewa bango bapesaka prix oyo bango bazali ko sepela na yango to saleli bino réflexion oyo. Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete. Soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs 1500 2000 francs to mata. Donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème. Surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to tokomi na pokwa choix ezate oboyi otiki paye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye mokote boyoki. Centre hospitalier Café Kezali endroit moko ya malamu pona yo tata mama umela na bokono kende komona bango pe solution ya maladi na yo kozwa na lombango. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Café et tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musubazo kende ba poto. On domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier Café domaine ya poison. En tout cas, à tes ans retardé, taux rapide. Awa, soko ye, ato tikalaki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko, oyo to yaki na poto, ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata
ata eza ya ndenge nini et puis tango détecter yango ezotalisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya mashine ya mundele ndenge aza kodetecte bamaladi nyonso yaka komona mashine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na mashine oyo ezali kodetecte bamaladi nyonso. Okosenga te ebisa médecin onongai nazobela boy te. Appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Croisement ya ba avenue ya Sosa P Kasavubu ezali na itamoko ya malamu te na yango tokitaki sur terrain pour conseiller la bino reportage oyo. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te. Soki otamboli oko remarquer que banzela bukana oyo ekoma impraticable. Awa tozali na croisement à Sosa Kasavubu plus précisément na Wenza Bayaka. Binomoko botala ndenge nzela ebebi depuis mvula ebetaki mai oyo etonzi awa ekomi kosala pasi mingi na ba chauffeur pona koleka nzela oyo botala ndeti mutuka oyo ekati nango moto na katikati ya nzela bakomi komema batu na mukongo po bakatisa bango bamema bango esika mai ezali te awa botala ndenge mituka esalaka file ndien nyonso wana po nzela ezali nete kitoko te soki mutuka na yo ezali ya matindika komeka na yo na nzela oyo te po okopikwama botala ndeti oyo ebimisi milinga po radiateur echauffe lokola esangani na mai milinga ekomi kobima oyo ekomi risque makasi pona ba client. Bon, koto yo eza koto moto comprendre po si to lobi mingi to lobi to lembi to mona selo to loba te o awa e koma libulu mo ezaki no ya muke bokunda te libulu tie mone komi ya munene bo donc alors mitu kezangi nzela na biso bata makolo na minute donc toi mal à l'aise to teka bien te puisque soki mutu ke le ka ba mai belé et soki ko bebisa ba biloko na biso ezokota tina ba kesi boto mona ki jour wana ba ya ko bwaka kar ya mabele awo bon na ebite soki bourgmestre mutatinda ki kar ango soki nani to ebi na biso te banda pe ba ko bwaka kar wana esa nango pe eloko moko te ba mai ezaka plein to bon o elonga eza na bakisake ba konzi ba songa biso bena po parce que so boti ka boy libulu benezo timu kazo ma libulu bat bazo koya donc yemoso filmer o nasi ozi ba image de bat bazo koya ba mitu kezo kangama même si biso bat roteka boy donc ezo pénaliser biso ma casse vraiment nzela ngo ba lo ba 0 trou 0 trou 0 0 trou eza wapi bazolia mbongo tofuta bango bakitansi metala ndenge toonyoka maobimi ndaku okweya na mai libulu mozindo makasi oyebesi kozokota te bamituka kobeba me mai muke kanivo eza te kokire bakanivo eza te donc pasi na mboka oyo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila elongo na bourgmestre ya commune ya Ngiringiri est-ce que bozali komona nzela oyo te modèle ekufi boluka solution na lombangu po misala ebanda babongisa nzela po tozali na période ya mvula ya boye kitoko te tala ndenge population bakomi konyokwama
yango wana population balobi bakotindika bino ti bokopela nzela oyo elata elamba esika bango basepela po boye kitoko te tandenge tie tandenge salite makasi. Électricité tomesana kobenga ngona Kinshasa courant yango mikolo ezali ko nyokola bakinoa mingi kasi biso tosaleli bino constat na quartier Funa tozali na commune ya Limete. Limete oyo toyebaka kala yango te tozomona lelo kokamwa. Tozali na première rue précisément na quartier Funa na avenue Forgeron. Population bazali kolela po bamonaka lisusu courant te emwa mokoka. Baja ya SNEL bayaki batali bakenda ti lelo bazali kaka molili. Ba activité na bango ekomi kosalema na pasi surtout ba oyo batekaka ba vivre frais biloko epoli pe babwaki basali perte ya makasi. Et pourtant bafutaka ba facture na bango ndenge esengeli. Courant est moteur à développement. Courant na mai. Mais plus courant, sans courant, et l'eau moko osala maizate. Les lots mokile se fongwami, mokile tamboli, kumi musika, courant vraiment est allé lokomoko indispensable na kati na vie na biso. Alors situation de ça la biso pas si makasi. Mais bon, to se remettre na ba conditionnel, bon on doit fournir à biso courant, na kanti toza na moi pour parler, en tant qu'opérateur économique. Nous avons contact avec les conditionnels, nous avons recruté la situation au Makassi parce que nous avons été un mois sans courant et ça a vraiment impact Makassi dans le misala na biso. Mais nous avons tous la passion, nous avons bundé la biso Makassi de façon que nous avons courant, misala na biso zonga malam. Mwinde ko zangate, mai ko zangate. Masanga feza la pio, réchauffer ça la peau na batubalia. Dans l'hôtel, les clients sont au côté, il faut. Mouindepela, climatiseur, ça là, tout ça. Alors, causant le courant, c'est vraiment très difficile. Et ça a impacté même dans la recette, tout ça là, parce qu'il faut ressembler à Mazo tout le temps. Et ça vraiment une situation très difficile. Côté à Tote, à Penta, Mikolo, Tote, Mystique, courant, tout ça, c'est 2 mois, 1 mois. Courant, tout souffle ma casse. Ma sang, Tote, ma bien, ma sang, ma bien, bato baoso esute moto moye komeleza te na comprendre te ba on pe ba oya esute ba okipe na bango te to so ba glace on pe to so ma cher bato pe ba olinga esute ba glace bakondi ya SNEL oyo ezali manke a gagné po na bino po mwa oyo awa na veni Forgeron bokozwa eloko te po courant ezopela te botinda baja na bino baya kobongisa courant ezonga po population ba vivre na kimia. Centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali esika malamu pona lobiko ya maladi na yo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali ko boma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur
prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eza esika o esengeli na yo alanga nzembo beta tu pe o ko enregistrer o ko sala musala na yo na ba condition ya malamu. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Ya lelo esukiawa un grand merci na bino ba nyonso bozwa kitana kolanda yango pe tikana pesa. Merci na ba nyonso batala kabiso na nzela chaîne télévision na biso ya YouTube Fondation Malua. Yo ozu biso na mokola lelo s'abonner ko ma membre pour rater information te na yango na bandi na bande ko nyonso bazali na ngambu ya États-Unis tozali bongo na Trésor Lumbu na Bosanité France Botela Infinitif Aka No Limit yepe alandaka biso na nzela chaîne YouTube na biso pe awa na Kinshasa na pesi un grand merci na grande équipe accompagné biso na mokolo lelo les métiers noirs to benga kaibongo Enoch Mafuka pe tozali na Junior Santos bazaki na biso na ngambo régie Detemuya na Danda Cruz papa ya ba As da Cruz na nzela montage tozaki bongo na Christian Kabuya pe Jesse Kanza Francis Peta pe azalaki merci na bino ba nyonso pe kimia e koba na koingela na mabota na bino.